Ndekonanga imbote. Ezali ngawa yo GMM éveilleur de conscience. Na podcast ya lelo tokolobela fleur oyo ezali kotungisa biso na mikolo oyo. Sikoyo tokosala nini po ete tolonga etumba oyo. Ba oyo bayokaki ngai na français bakamwa te ndenge na kobandela makambo misusu. Ifale kaka nasala pe na lingala na monoko na biso bakongole. Podcast ya ekokomela oka oyo ozali kokanisa numéro 6. Nakosala yango dans 2 semaines. Le temps to se concentrer nanu na makambo oyo ezali kotungisa biso mikolo oyo. Intention na ngai tango nazali kosala podcast oyo ezali ya koyebisa yo nini okoki kosala po panike ezwa yo te. To soki ese ezwi yo oyeba nini okoki kosala po otikala na panike wana te, sino te panike wana ekomema yo. Makambo nyonso to ebandaki na Chine, mais na ntan moke mokili mobimba ekomi na panike parce que ezali kopona continent te, ezali kopona ekolo te, ezali kopona poso te. Mokili mobimba ezali affecté na différents degrés. Bato misusu balobi kutu ke ezali maladie ya bamindele kaka, mais lelo oyo vérité emonani ke tozalaka biso nyonso to bato ya lolenge moko na miso ya Nzambe. Au fait, coronavirus ezali kaka confirmer que nous sommes tous un. Elakisi biso ke tozalaka kaka mutu moko na miso ya Nkolo Nzambe. Lelo oyo tomoni ke biso nyonso topemaka mopepebe moko. Coronavirus ezali kolakisa biso ke oyo ekomelaka biso ezali kaka oyo biso moko tokanisaka. Tosili koyeba ete virus oyo ezali kobangisa mokili mobimba esalami na mayele pe na maboko ya mutu lokola yo na nga. Donc mutu moko to bato ebele bakanisaki yango na bisika bazalaki kosala balonaki mbuma ya coronavirus lelo oyo mbuma balonaki ebimisami. Bazali siko kokoka kogere yango nanu te. Lobi solution kozoma tozali sio. Podcast ya lelo nasali yango te pona koluka tina nini basalaki coronavirus ou bien intention nini bazalaki na yango tango basalaki yango. Ici ça la déjà. Et là ezali pour le moment très important ezali que toyeba nini tokoki kosala yo na ngai po ete virus et déstabiliser biso te. To bossa na loi ya cause à effet te. Et là nyonso ezalaka na cause na yango et puis na effet na yango. Effet ya coronavirus ezali panique bobangi. Mutu nyonso akomi na panique. Oh panique wana nde ekoki kobebisa makambo nyonso. Panique to bobangi ekoki kobebisa santé na yo. Pour nous maîtriser n'importe quelle situation, il faut qu'on garde calme, sinon te mo pepe wana ya panique et comme mayo. Ce qui olingi mo pepe ya kai na eme mayote, il faut zala musika na yango. Kokota na katite pe ko poussa na pembe na yango te, sinon te mo pepe ya kai na comme mayo. Tote ya mandeko. Ndeko na ngai lingo yeba ete, ozali na pouvoir moko na kati na yo. Mais pouvoir yango ekomonisa makaka soki ozwi conscience que ezali na kati na yo. Ou bien soki okomi na conscience na yango. Pouvoir yango komona yango foi. Ou bien na lingala kondima. Soit celui qui a construit sa maison sur le roc et non celui qui l'a construit sur le sable. Zala oyo asili kotonga ndako na ye na likolo ya libanga et non oyo atongi ndako na ye na likolo ya zelo. Ndako oyo etongami likolo ya zelo ekokwea soki mopepe makasi to mbula ezwi yango. Me ndako oyo esili kotongama likolo ya libanga ekokwea soki moke te ata mopepe to mbula ya munene kweli yango. Parabole oyo ya Jésus bato mingi bayebi yango me bazali peut-être kolimbola yango mabe. En toute humilité nakosenga na biso to banda ko comprendre makambo totangaka. Ndako oyo elobami awa ezali nzoto na yo. Libanga oyo elobami awa ezali nde âme to être intérieur na yo. Dieu est omniprésent, donc il est également en toi. Cherche-le et tu le trouveras. Nzamba azali esika nyonso epai nyonso, donc na katikati na yo pe lokola. Soki ondimi yango nde okomi conscient. Soki ozwi conscience nde emimonisami pe ekokisami. Kondima na yo nde ekobikisa yo et non makanisi na yo. Ce dont tu es conscient, tu peux le contrôler, mais ce dont tu n'es pas conscient te contrôle.
de Konangai Zoa Conscience. Kola. Coronavirus ezali déjà. C'est un fait. Le virus est réel et il est présent. Mais ici que ezali yonangai toyebi yangote. Lokola toyebi ici que ezali te, donc tozala kaka na kimia pe bokebi. Ceux qui est ici que yozali te, yo pe kokende koluka ete. Tika yango fan de ici que ezali. Kobosa na likambo oyo te. Ekokomela okaka ozali kokanisa. Soki ozali kokanisa kaka coronavirus tongo pokwa, okokoma na stress mingi pe bobangi. O bobangi wana ekomemela yo nde ba maladie ebele. Parce que bobangi bebisaka système immunitaire na biso. Donc ba anticorps na yo ekozala lisusu makasi soki mokete. La peur neutralise notre système de protection. Sala kebande konangai bimana bobangi. Likambo ya monene oyo biso ifoto yeba ezali ete soki bato mingi bazali na likanisi moko lokola tozali kosala na mikolo oyo na likanisi ya coronavirus, tozali kokolisa inconsciemment énergie moko ya monene babengi yango na français égrégore. Or égrégore ekoki kozala positif to négatif. Mais na kana biso présentement là coronavirus tozali kokolisa égrégore moko négatif ya munene parce que mokili mobimba ezali kolobela pe kokanisa kaka yango. Plus tozali kokanisa yango, plus tozali kokolisa yango. Tobosana te que makanisi ezalaka lokola mbuma. Soki elonami ekomi kokola yango moko. Plus tozali kokanisa likanisi yango, plus yango pe ezali kokola. Et soki ekoli mingi ekomi kokoma danger pona yo nangai. Ce qui est énergie wana ezali négative. Ce qui tozali franc to komona ete batu nyonso donc biso nyonso tozali ko banga nde ko kufa. Tozali ko banga coronavirus te, mais tozali ko banga ko kufa. O kufa ekoyi ko yana ndenge belé. Soko zali na basusi mingi ekoyi ko mema una kufa. Soko zali na ba stress mingi ekoyi ko mema una kufa. Soki ozali na bobangi mingi ekoki komema yo na kufa malembe. Total à côté positif ya coronavirus. Total à kaka négatif te. Eloko nyonso tout ezalaka na deux côtés. Pour na biso africain, ezali malamu tozali te na ma ezali ko salema na mukili misusu. Ezala moko ya réflexion, to ya ko se poser ba question existentielle. Biso tozo sala nini? Biso tozali wapi? Totika kozela batu misusu balukela biso ba solution pona bomo ina biso. Tosala nyonso tout po ete tolongwa na dépendance oyo tomitia biso moko. Bambula na mbula. Système sanitaire ya Afrique ezali même pas na niveau ya koyamba ba malade nyonso. Ba hôpitaux na biso ezali même pas na ba respirateur. Tozali na mbongo ya kosomba ba respirateur te ndenge ba yebisi biso. Est-ce que ezali ya solo que tozali na mbongo te? Ou bien ba ressources financières na biso ezali mal gérées? Congolais, tozo temps ya ko réfléchir. Confinement o epesa biso temps ya ko réfléchir sur sort na biso, sur ba valeur na biso, sur ba croyance na biso. Il faut nde tozwa temps ya ko se poser ba question de lingue wana. Oli ya kozala na ba souci belé. Toutefois, ceux qui tant na ekoki, bakokende kaka. Ntotikala ka wazate. Tozali ba mipaya na mokili oyo ase. Donc toyeba nini tokoki kosala po avenir na biso en tant que africain, en tant que congolais, ezala assuré. Lelo oyo tomoni ke ba occidentaux bazali na ba souci ya survie. Mais survie na bango moko et non survie à peuple africain. Ete ya biso pour tozwa conscience. Tokoma komikipe. Tokoma kokanisa na survie pe évolution na biso en tant que peuple. Biso mokonde. Topesa charge wana peuple mosusu te. Changement ebandaka na yo moko. Tozwa occasion oyo pour tokolisa conscience collective congolaise. Potentiellement tozali riche, mais matériellement tozali ba pauvre. Tozali même pas na mbongo ya kosomba ba respirateur.
to profiter na temps oyo coronavirus epesi biso po tokoma kozwa ba décision ya malamu, tokoma koyeba ba priorité na biso na bomoi na biso. Tango ebelemi ya kokoma conscient. Ce dont tu es conscient, tu peux le contrôler. Mais ce dont tu n'es pas conscient, te contrôle. Lokola coronavirus ezali ko obligé biso tozala kaka na bandako, alors to sale la confinement yango positivement. To profiter na occasion epesa mili biso. To bana ko kabola bolingo pe kimia. To tourna biso. Na kati ya mabota na biso, esika ya bana na biso, esika ya mwasi to mobali na yo. Situation oyo ezosenga na biso. To koli sa conscience na biso. To banda komi yeba pe koyeba ba oyo to sala kana bango. Situation oyo ezali kosenga na biso. To se connecter na âme na biso. Esika kimia intarissable fandaka. To koma ko contrôler ba makanisi na biso. Ko contrôler bo bangi na biso. To stress oyo ezali ko luka kozwa possession na bomoi na biso. Situation oyo ezali kosenga na yo nanga. Tozwa temps pour na biso moko en premier lieu. Tulobaka ke nazali na tente ya kosala méditation. Tulobaka ke nazali na tente ya kosala prière intensive. Tulobaka ke nazali na tente ya kosala promenade. Temps ya komikipe. Donc temps ya kokipe bomoi na biso spirituellement tozaka nango te. Mais tant on okipe bomoi na biso matériellement tozali. Tant on ezali toujours, tant on ezali en permanence. Tobosa na kate ke loko nyonso tout e bandaka kaka na esprit. Si mana yango nde est comme matérialisé. Donc, occupe-toi plus de ton esprit au lieu de tes matériels. Nde konanga ezwa conscience. To changer façon na biso ya kotala makambo. To se concentrer na oyo ba misusu bazali kosala te. Oyo bazali kosala etali biso te. Ce sur quoi tu te concentres, tu l'attires. Tala oyo yo. To koki ko transmuter égrégore négatif, to komisi yango égrégore positif. Tozali na pouvoir wana. Tozali na pouvoir collectif wana. Tosalela yango ndeko kaka bongo nde toko balo la situation dans le bon sens. Ezali défi na biso ya sika oyo il faut to gagner pour l'avenir na biso en tant que peuple. Na kosenga na yo soki olingi osala lokolanga. Nazali toujours na attitude moko positive malgré la situation difficile. Soki yo pe osali bongo toko changer énergie vibratoire na biso nyonso tout. On a kokolisa égrégore positif pe ko fandisa yango e koza malamu to appliquer ba méthode oyo soki olingi. Bon, parmi tant d'autres, oyo ezali kaka ba proposition nanga. E koza malamu o renforcer ba prière to ba méditation na yo. Mais na tango ya prière na yo ko bundisa eloko to moto te. Zala kaka na kondima ete makambo zali koloba e kokokisama. Soki obelelaka Nzambe obeleli. Soki obelelaka Jésus obeleli. Soki obelelaka Tata Kimbangu obeleli. Soki obelelaka Mama Maria obeleli. Soki pe obelelaka Mahomet obeleli. Lukande okota na connexion na être intérieur na yo. Ezali likambo ya religion te, ezali likambo ya kondima na yo. C'est ta foi qui compte, non ton appartenance à une quelconque religion. Ekozala malamu au revoir pe au redéfinir ba priorité na yo. Ce que ça la respiration profonde. Sala yango, menesika ya kimia pe lukoza la yo moko. Mutu oya lingia yeba soki respiration profonde ezali nini akende na YouTube. Aluka tutoriel sur la cohérence cardiaque et c'est bien fait. Kobosa na soki mokete ya kozala na reconnaissance na Nzambe. Reconnaissance pour na bomoi na yo. Parce que ozali en vie. Tant ozoyoka ngai ozali en vie. Alors ozala na reconnaissance. Tala oyo ezali sikoyo koluka lobite. Et ozala malamu tokoma komona coronavirus comme ennemi na biso te. Mais comme eloko moko ekomeli biso. Pour te élever conscience na biso. Tokeba na consommation abusive ya ba réseaux sociaux, to ya télévision oyo ezali ko entretenir bobangi. Trier makambo zali ko tala. Kozwa nyonso tuté. Kokodisa nyonso tuté na kati na yo. Tango zali kozwa ba information ya ba réseaux sociaux, e kozala malamu te osala yango avant ya kokende na mbetu pona kolala, to na tongo soki olamuki.
Sinon te eko baby c'est la yo pongi na yo to journée na yo. Mi batela ndeko. Coronavirus eko kende na yango. Mais stress ezali ko bota kati na yo eko jiko tika la seko na seko. Eko jiko pesa yo ba maladie kili. Mi batela ndeko. Ko bosa na ti ki azare ezalaka te. Na souhaité bino nyonso tu nzela moko ya kimia pe ya bolingo na tango ya confinement. Pona peuple oyo biso misusu bazali na mboka Congo, confinement oyo zala dur parce que bango bazali na ba moyen te, parce que bango bazali na épargne te, parce que bango bazali na courant continuité, parce que bango bazali na mai continuité. Bon, et c'est commis hein. Tina kosaba souci mingi ezalité. Tu es obligé de affronter un ndenge ezali. C'est ça la présence au fait. La présence est. Et vous allez quitter et vous allez rater. Et vous allez nesiko. Alors tous allez na kati ya présence ndenge et pesemili biso. Toka blaki mape bolingo. Toko seka na kati ya message na biso surtout na WhatsApp. Tout indara message et la litrice tete. Wande ko sunga biso to changer attitude na biso. Tous ensemble, nous pouvons faire que les choses changent. Et avec beaucoup de conscience et d'humanisme, nous y arriverons. Partagez vidéo, to podcast oyo na bato oyo lingaka. To la mukandeko, tango ekoki, tango ya mbongwana ekomi. Merci na écoute na yo.